tokelanga na maboka banani mais non nga naza prêt oyo ezalaki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
Bandi programme na biso tokozwa nzembo na batu baso epai na tata moyembisi. Na sima na nzembo tokozwa libondeli epai ya mama moko kuna na kora de dirigeant. Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame. Silwa nzambi, silwa nzambi ukansila muki mwana kyame. Telame se salu kyangu nzambi. Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame. Telame se salu kyangu nzambi. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enzambi mbangitwa vuluka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enzambi mbangitwa vuluka. Tout ça. Nazina tata mwana molimo santo. Papa kisoloke lukelo, papa dialonga na kiangani, papa diangenda kunchima. Banzambi tatu kati na nzambi mosi, papa simu kimbangu kiangani nzambi molimo santo. Mama mwilu kiawanga, mama ya bana. Yante bete vutula merci mingbe bateta betu mpipa mbimbati beme kumset na ere ya soka. Ya zolelo la betu papa simu kimbangu kiangani. Bete ba santo na ntoa la ngeve. Ngelo la betu libondeli ya masbanta masomu ngeke wave. Papa beti mekuisa awa. Tula beti kijimbu na ngei na beti katambula na oja ntangu mobimba. Kabeti mekuma jana nkokila beta vilafe kuvutoa jalo kumu na nge nzambi. Beti mekuisa asambo beti na ngolo vesa beti ba santo ve. Papa ngende nge pambula beti na njitu pe na mulimu maladi ya njitu ya mulimu nge katola. Bampangi ankamezo antanga kukuma awa ve. Buena maladi na hospital. Bankana maladi na minoko banzombo nkeve okoto hospital. Pesa bonkisi na ya mulimu. Bankake na bavwai na baboloko na mikakata na mutinu ya satana. Katula bana ngenda kate mikakata na ya satana. Nge bikisa bobo bana kimia sabo sadina ngenda kimia. Papa, tala bampangi, batata ba mama ya faki. Ya mokili mobimba, boku sasa na kukumisa nge. Pena kusala bisalo ya kati ya mbanza. Papa, bome sala na kimia. Bome kumisa ngenda kimia. Bika jabo futuka plasa bome katuka bokuma na kimia. Nyonso ya satana nge panza ayo bana nge boluta na kimia bokuma na baplasa bokatuka. Papa simo kimbangu kianga. Kabombe kumajana kimia beta vilave kufutua lukumu na nge nzambi. Papa simo ngeke nzambi. Betike songa nge mukidi. Vezulu chini toto ke ya nge. Mukidi ke ya nge betu bantu nge mtusala betu. Bongi sa mukidi na nge mpila ke luzolo na nge. Bongi sa betu bana na nge. Kimia keve na kacha mukidi mobimba papa na tukwa Kongo. Kimia keve. Tala mpila bantu ke fwa. Lukula kima zanga ntina papa. Muntu mekuma na somo ya muntu. Ve amona muta fwanji. Papa Simon. Tuwa njinga na nge mukidi mobimba vana na kimia. Tula ngemba na S. Tula ngemba partout papa Simon. Kumisa yetu muntu mosi, kumisa yetu kima mosi. Tula ngemba na nkamba iluselemi. Plasa mbwala esanto. Plasa tata nzambi nge mosi mevana na nkolo isu. Papa, mabota na mabota ke kusa na nge nzambi. Na kubaka lobiko. Bika kenge mosi papa Simon kimbangu kianga nge melata nitu na betu bantu. Nitu yovanda ya ngolo. Maladi yovanda pi. Papa Simon kimbangu. Betu mwanange na mesu betu ke sepila. Tala kisala ngeme pesa mpena nkolo iso papa songianzila papa mfuma mbanza. Kisalo ya ngolo papa Simon. Ame lata mpenitu na betu ya bantu. Latandi. Pesa ngolo tiki kesa. Nyonso yambi ya muyinyo vanda pi. Sambu kisalo ya ikanina nitu na betu bantu betu kakukape. Pepe na ben mosi. Yovana kati na betu bana na ngempe ake landa ben. Papa Simon. Plasa betu bana na ngempe ake landa ben. Plasi nyonso betu ke sala.
place nyonso abetike tambola place abetike zinga vana msungi na betu nyonso mikakata na sata na ovanda pi papa mutei mama mutenge mepana kudisa betu maji abo moja ake muntu latandi tela mana munu na makulu nanje tuwa na munu kwa nanje ina akapesa betu eti simba betu sadila sa betu zwalobiku bubu dibela na zina tata mwana molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokofungula mokanda ya tata nzambe na mokanda ya mibale ya Moïse Exode kapo ya tuku mibale nzela ya liboso nde tosuki na nzela ya zomi na sambo tokotanga pe 12 precepte ya lingomba nde na sima tokotanga na mokanda ya nzembo na Dawidi ya zomi na mitano nzela ya liboso nde tosuki na nzela ya mitano tolobi boye tokofungula mokanda ya tata nzambe na Exode mokanda ya mibale ya Moïse kapo ya zomi na sambo nzela ya liboso nde tosuki na nzela ya zomi na sambo nde tokotanga pe 12 precepte ya lingomba tokoya kotanga lisusu na Psaume chapitre 15 kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mibeko zomi nzambe alobaki maloba oyo yoso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na boombo okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okokumbamela yango te to kosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela pe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai okotanga kombo na yawe nzambe na yo pamba te po ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo yonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te pe mwana mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te pe moombo mobali na yo te pe moombo mwasi na yo te pe bibwele na yo te pe mopaya na lopango na yo te po ete na mikolo motoba yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko yonso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo yango wana yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lokuta na ntina na mozalani na yo te okolula ndako na mozalani na yo te okolula mwasi na mozalani na yo te soko moombo mobali na ye te soko moombo mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko punda na ye te soko eloko nini ezali na mozalani na yo te nde toleki na mibeko zomi na mibale mya lingomba tosaleta po ete bokonzi nyonso eutaka na nzambe olinga batu baso ata bayini na yo komela likaya tobangi te komela masanga ya kolangwisa te kobina te kokenda kotala mabina te
kolala bolumbu te mpe kosukola bolumbu te, koswana te mpe kobunda bitumba te, kosala kisi te mpe kokenda epai ya nganga kisi te, futa pako ya leta, kobombela moninga wa yo kanda na motema te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, sombo te, ngulu ya maza te, nyoka te, makaku nyonso epekisami. Bongo tokanga na nzembo na koko na biso Dawidi ya 15. Nzembo ya 15 nzela ya liboso nde tosuki na nzela ya 5. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Loyembo na Dawidi. E Yawe, nani akoumela kati na hema na yo? Nani akofanda na ngomba na yo na bule? Ye oyo akotambolaka sembo mpe akobilaka boyenge bene, mpe akolobaka solo kati na motema na ye. Ye oyo azali kotonga na lolemo na ye te, tokosalela moninga na ye mabe te, tokobebisa lokumu na mozalani na ye te. Akotiola ye oyo amonani lokola mosopi na mibeko, akokumisa bango baoyo bakotosaka ya. Soko akati ndai yango te ata epesi ye pasi, akodefisa mosolo na ye mpo na kozwa litomba te, kabo mpo na kokweyisa bato na boyenge bene te. Ye oyo akosalaka bongo, libela akokweya te. Na kombo ya Tata, Mwana mpe Tata Molimo Mosantu, amen. Totelema tobondela. Tusamba. Mukumbu se ye mwana ye Tata Mwanda velela. Tateto diena mumazulu. Bika kumbwa kuyazitu swa. Bika kifumu kia kukiza. Bika luzolo lwa kulavanga mavantoto pe bonzo mumazulu. Diakweto kwa lumbu kalumbu. Utuvana elumbweki. Utuyambu dila fuka zeto bonzo beto peto yambu didi batu vidi fuka. Kututwalani mupuku munuko. Kanchu tutani na mukwambi. Kadiki yako. Kifumu. Yengolo. Yenkembo biamvu yamvu. Mukumbwa se. Ye mwana. Ye Tata Mwanda velela. Amen. Tusengi nzemu na batu baso. Tondele mungeye nzambi nzola ku ya keleka. Tondele Tondele mungeye nzambi nzola ku ya keleka. Tondele mumambu makuma wanti la mono pe. Tondele, 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 tondele mumambu makuma wanti la mono pe. Tondele, 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 tondele mumambu la mono pe.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya mine mokolo ya zomi na moko pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na motoba jeudi le 11 juin 2026 tolandi matei mapesameli biso na maman révérende Mbunzu Monzengele Béatrice yazali responsable ya soirée spirituelle na aumônerie ya police nationale congolaise kuna na Mongala matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na loyembo ya Dawidi ya zomi na mitano nzela ya yambo kino ya mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et psaume de David 15 verset 1 à 5. Toleki directement na kopesana mbote ba communiquer nyonso ekotangama lobby faki omilengele. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Paulo Banana Victor ye auti azali sympathisant auti na Matadi, recommandation ya papa Inkale Jean-Eli ye azali pe sympathisant auti na Kinshasa, recommandation ya maman Miyalu Maseo Laure Corrette ye auti sympathisante auti na Brazzaville, recommandation ya papa Maimona Changi yazali sympathisant auti na Kinza Umvwete ayeko lesa Yerusalemi pe tozali na ba ordre de mission ya bandeko na biso ya agent de l'état bauti na Nazareth baye pona recensement ezali bongo papa Nsilulu Lucivika papa Makengo Pierre papa Mfwemani Mata Faustin papa Kutwatuka Kimbangi Pascal ango donc bauti na secteur Timansi bisikani nsubo zo mbotele mat kwa kupesa bino mbote faki musique. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino kofanda to sengi pe na bandeko na biso banso obaye na bimbangi bisikani nyonso bozwa mi botelema to kwa kopesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya lelo jeudi 11 juin 2026 maito yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola soki tobimi awa tokozala liboso ya résidence na tongo oyo soki kaka manso na libanda masili tokei kobongama po ete tomata kuna na ba école na kilo esika wapi l'État akosala cérémonie ya lancement ya ba examen ya bana na biso oyo bazali na 8e oyo kala to bazalaki kobenga 2e CO to 2e cycle d'orientation de ba oyo nyonso bazali déjà programmé ndakisa bandeko na biso ya presse faki biso bambuta tomonana kuna nde na 10 heures biso faki nde tokozala na programme ya dépôt ya ba fleur na Kinlongo pe bayebisi na biso ete kuna na nkandi ya bola na tongo oyo mai ya moto ezali donc soki okei kuna na tongo oyo okozwa mai na yo ya moto kuna na nkandi ya bola esika bandeko na biso bana misato bazali banza pona mai tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela tuena kintwadi ye sedieto Tata Mfumu Mbanza Tata Nloengisi Tata Nsongia Nzila Sinjidi ditwa sisula mu Yelusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu Tata Mfumu Mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yelusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia Tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu zazo bukena wabinda mamukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana tuwa kuvana kia mbote faki bika twakubika no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwana Tata Mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela
tulendele kutofwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofokudila samu la paz tozungilele yavovamena muzengo kyame enzilange onzambi tombanga enzambiame upuluza mupela pasi tozungilele yavovamena muzengo kyame enzilange onzambi tombanga enzambiame semfukamene basizamenge iyeze yezo undoroke mumambi mama yemfumo yasikila muzwa kuyavelela undoroke mumambi mama yemfumo yasikila muzwa kuyavelela enzambiame semfukamene basizamenge iyeze yezo undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face. Car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle de l'enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain.
nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Onzambi zengiankanu muna wantu wansiona yanodi langaike koko onzambi zodiaso kami kwisa ke kwisa ovanza Wanyono wena yompasi muna wa ukariri no okuyandalanga kape onzambi zodia tiona oyandalanga mosivana bena ompala isu ya tororo Kansi wavumbula kayo kanavoa tubekangwa kansi nzambike kangwako kalinza biwasero ka kwaye towantua amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka waya kwa ilemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Sengo papa wazaki koloba na biso ete tozali bamboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yalanda bayoka nkamba alobi nini oyo ebima banani nde nazali ngai moko te nakopesa elobele epai ya papa magobo Seremi ezali vendu na ndenge basili kobimba tozalaki lokola remercie tata nzambe ozali bekela muna bobimi ya papa ya tata molimo mosatu eza bongo papa Fumambanza papa Mbenza Kianani ye wana uti olakisa elongi ya sa divinité papa Simbo Kimbangu Kianani esengo ezali na libota yaki mona meso mwana Kongo mwana Afrika oyo ezali tango na biso tango ya botongi ya Yerusalemi eza tango na biso tango ya Esawu baninga bazwaki eka biso 3 ya mwana otimama oyo kamela mai tata molimo mosatu azali kotinda biso alors baso tango nyonso te esika touti ezali mosika esika nazali kokende ekomi pembeni tomilengele mpe asengi na biso moto na moto abatela elembo na ye batela elembo na yo kobebisa elembo na yo te tolanda honneur na bandeko na biso ya mouvement Soleil Sylvestre kimangise merci. Vunda vala fulu kono vali kuka pili a kon
Kandama di Mukunda Lukunda Ntini. Ungira zitusi kwa tata Lwangisi. Lukula Mok. Tata iwe mama kiambote kyoto awe tukolele beto letezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela programme na biso esalemi na lombangu na ntina mosusu te na programme oyo leta ayeli biso tokolobaka ntango nyonso na ijiki ijiki oye ijiki oye ijiki oye biso nde espoir de l'église donc ba jeune donc esengeli bana na biso wana encadrement na bango na classe yango esalami ete ndenge toyoki na kati na ndako ya Nzambe ete leta abongisi ke bana oyo esengeli bamata na cycle d'orientation ndenge tobanda kobenga na kala deuxième CO po ete omata na troisième des humanités eza ndenge wana peuple de la ville yango nde examen na bango leta amoni eke lancement nango ebanda na Yerusalem ntina ezali mpona nini bobangi ya Nzambe ezali nini bandeli ya mayele bana wana esengeli bazala encadré yango baye epai ya Nzambe po Nzambe atia loboko bana wana bazala na mayele po ete na mikolo ekoya bango nde bakobatela mboka na mayele oyo bazali kozwa yango nde baye awa mabeto malamu yango esengeli ke biso nyonso lingomba tozala kuna esika wana lancement wana ekozalela ebandaki kozala banda kala ndenge wana tokoyokaka mama Kimpavita ndenge azalaki mama aona koyoka mongongo ya tata Nzambe pe mokonzi ntango nyonso avansala likambo na ye abandaki nde kotuna ye mama Kimpavita azalaki nganga Nzambe yango emonanaka ete ntango nyonso leta
akotuna banganga nzambe likambo oyo ndenge nini ekotambola mabeto malamu yango tozokomona likambo yango biso nde tokotia mabonde makasi po ete bana wana bazwa formation ya malamu po ete na mikolo ekoya bango nde bakobatela ekolo likambo toza nango nde yango wana tosika oyo tolandi mpe mateyi na biso mama ndenge auti koteya biso oyo akosalaka na bobangi ya tata nzambe nzambe akoki kotika ete na makambo nyonso akozala nango to yo moto obangaka nzambe likambo nyonso ya paso oza nango ezala ya malamu nzambe akoki kotika yo te yango baza kotinda biso na kati na mabondeli yango ntinsani na biso moye tosala sikoyo eza te mpona kowela ngonga po kuna bazali kozela biso faki tokobongama mpe biso nyonso lingomba tokoma kuna toyokani tusamba munazola kwange yese ye kwa mwana nga tata mwanda wavelela fumo tofukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo muna mana malukwa makutubangilanga mnantangu za ontono matufutudulanga matondo bena lukutubanzidi lutulundidi munafuku wa mvinda munazola nkenda zontuzula kila mtemo wao tutambu dimpelongi tukuli mulankani mtatanzambu wavaye kunitunkuta muna mwini wa vimba tamu ifweni mpasuda kota muna programu zinazikuba mane Yerusalemi kotanga makande zindinga kwa bana bena mnanjila batakota vaika luvuva mutulombele programu zina yetu zina moko maluyalu beno kaluvila kanizoko bahampe kabavila kane ngita tanzambi ko wamfangi dia di moneke nevo programu za onso za yantikila mukasi kwa Yerusalemi musonga vo lusako munu visitambula pasifo maonso no mayokela muna luvuvamu nzaka ina luvuvamu ko talomba mnantangu za onso tuwana luvuvamu wotu tadidi mpe mukatu gadi bundu zimvita mana maonso mfumuko bentu tamayeko la kututanina sentile no meso neno kuna este RDC tienga lumbukia wonu mvita zakini beno kalumansa mvita zina za onso wabanzi la mpeka bana bina muna mpasi tukana mapelezo muna tupitali muna bifulu bia onse la mpasi mfumuka ka ngeye kaka intanini lumbukia wonu kia onse tuwekele na moko meno kwa kututani na mnazula kwa ngesi mwana njata mwanda wafelela amen. Mkunda lukunda timu Mkunda Pedro Gambote Balwa kulubakala dolo
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te?